Culte dominical église Obananzambe ya coordination ya maluku eleka kindenge nini mokolo ya dimanche uti koleka bola na reportage oyo. Amen libota, amen bandimi na nkolo, amen babula mina yawe. Esenge na bino boye bakake mubange na culte dominical esalamaki mokolo ya dimanche 4 mai 2025 na siège ya coordination ya église Obananzambe ya maluku. Kaka ndenge liturgie pe doctrine ya église Obananzambe esengaka après ba étape na ndenge ya cérémonie ya culte ya église Obananzambe ndenge le kaka prédicateur du jour oyo amemaki bato na dimension moko ya likolo makasi oyo apesaki ba enseignement ya kitoko pe esepelisaki bandimi ya tata ya koyoka prédication ya kitoko ezali kolakisa ete l'homme de Dieu encadraka basali na ye kitoko na orienter bango pe na apprendre bango enseignement pe yango bazali ko transmettre na libota na tata. Bato vimaka kotiola totiolaka koinato inaka kotonga totongaka yebaka ke tozaka na kati ya molili. Amen bandeko. Or liloba yango yeseye pole yango yeseye ngeli biso na nzela ya mutu moko le prophète Paul Dominique ngana yoto le mere biso na molili soki moke te. Par contre tous armés de la arme ya lumière. Or les armes de la lumière de bolingo komikitisa komiswekisa kontotsa oyo nyonso eza mbela ya église ya Obananzambe. Voilà mutu nyonso oyo azopratike bolingo kati na ye, mutu nyonso oyo azorépondre na mbela oyo ezosenga na kati ya litonga na biso, mutu wana nde aza armé na ba arme ya lumière. Or lumière c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen bakula bina yawe. Donc mutu na mutu sala effort osimba ba arme ya lumière. Après prédication, continuité ya cérémonie ya culte continue qui normal boyebi ndenge nini église Obananzambe ba respectaka ba cérémonie pe ba étape ya culte ndenge lekaka pona ko respecter liturgie pe doctrine tata tangu et comment qui une étape ba témoignage bondi milangai libote ya maluku en tout cas ba pesa ki ba témoignage moko frappant oyo édifia ki pe bandeko ebele pe na ba ebanso ba kotala biso na ba etando ike. Bolanda quelques extraits ya ba témoignage oyo. Ngale ba bino tinde na traîner wa na zaki sécurité ata ba goma na kolata. Na zaki sécurité ata papa oyo to keti na kolata. Po o na moni oyo le besele lingai na njimaki te so ndani na bigiti mutusu na ero de jeta tunda na sama bele. Amel bota. Mende kona bino na fanda kina otambola na santika oyo na lokolo na ya gauche lokola fene moko ya nyoko zo matangai. Nakina lali nango na susuka bina tongo ekomi na rouge na bite fina komona basali na ena moni cordon ebisinga bi eloko zo ezali mbaz. Amen libota jongo vraiment na la kite libota nakenda kubutu mbanda banda kolela ti le bina ona ko zongo biloko le bimingai atako tambo na ko siko tambola te na be cordon ebisinga bi loko zambaso babete ko mosala 5 mona kata ndako mais nzemba liloba oyo à travers ji ntama ko pesa ki kinya longo na ye dukule bimingai batia na moloti na yawa na komi boye na le buko ngam na responsable na fana na 5 mois de ko do bi bazumula ngaji ba pesingai ko do bi ti e kosila atatonga te no o do so mo ke te jiti na ko mona mbasu ate monta beli mbasu après 2 jours awotambola te mengai na zimbasu luna moni Nzambe oyo sailoba oyo à travers chikola pesinga ikimia na koti na ndaku na bengi Frank mtondi matena beta misu na porte chambre na moni makolo ma ezokita ngabi Nzamba konde o nini na koti na chambre vie aondi mate vie na obete na lokolo boy aondi mate na tombola boy loboko lokolo mobala sali AVC ngabi Nzambe ta lelo Nzambe pesanga makasi naza panike te na bimi lisusu na bendi porte ndako na baluki na venias makote na ute na moni ne veni na salesi Isayaka abandi koya na oya liboso mbao na bizelanga na koti na chambre na pousser porte na salle fort na changer bilamba asali se asumbi donc asumbi na bilamba na changer bilamba sili na zui téléphone na bimi lisusu
ke na te crédit na simbi telefone na obenga nani bato obenga ide ebungi nafungoli connexion namoni chef aza alini ngabi ero mate edese bandi na déranger ye nzambe na obenga ye nde minganga nakomele na Facebook namoni a répondre te nayebisi neve na ye ngabi kolela te eza mobali na bimi nakomi libanda ngabi te nazongi susu na changer na lati robe nazwi fula na tie na mutu na yeti na porte na yesu protocole bobengela nga frère Igi so abimi libanda tosulula abimi libanda mère ninga abina minute vie moi été nakomeli chef mais a répondre te sinale na yebi ke ali kole tumbelo ayepa ayebisi nga kokende te zela navandi pe namoni mutu ke bimi nayeba ite chef ana kati tobimi na quelques membres tobimai na bango ti na ndako nayekuna kota na mutuka nabeti bango abi nzamba konde na koti to bando bima tokomi na prince ya zone 4 na okika voix na ya lobi o bongo yo pe po animo otika ba charge ya mutuka pa mbaye na nga na selo kwa na sutu nga bi chef azawa to eti na ndako tokoni nabimisa ke na salon na tie na tape alali chef aya talie abalusi elongi afungoli aotala ye atuninga ozana ezai nga biwi ezali apesi ezai na pesi ezai alobi nabenga frère Tega atraité natali papa na seki nga bi chef na kondima lokwaka yo te matambe awa nakoza sumo umu ya hôpital te akozwa kisi te lelo eza ozongisa enveloppe ya fonctionnement na ozongisaka enveloppe à travers enveloppe oyo nzambe asala volonté na ye nga baobenga nga veuve te ngai mpe na otambola na mobali azobenda lokolo te na kondima papa akotelema akotambola elongo biso mbale kozala bien il faut témoigner banguna libota na ye na oyo ya quartier na oyo batambusaka ye de gauche à droite mpo nga na ye koganye esika batika na soni il faut bayeba monene na nzambe ya prophète Ponde Polo Dominique amen libota tala bo comprendre que église oyo bana nzambe ezali église akosakana nango te ezali église oyo nzambe atindelaki biso na mokili à travers moumbu na ye sa grandeur spirituelle prophète Ponde Polo Dominique oyo azali descendant d'Abraham d'Isaac et de Jacob collaborateur direct ya Jésus-Christ de Nazareth esenge na bino boyebaka que exhortation du jour oyo mosakoli responsable ozali kokumbela coordination ya maluku mosakoli sous les berlone a incarnaki l'homme de Dieu pour na kopesa valeur na tata pe apesaki valeur na tournée pastorale ya mobandisi oyo azali kosala na niveau États-Unis na ba activité nyonso ya makasi na ba passage ya mobandisi na sena na ba trophée azwi kuna pe na kopesa valeur pe lokumu na couple Ponde Polo Dominique oyo balalaka te bazali kotambola na mokili mobimba pona koluka kocha kimia pe kopambola libota na nkolo oyo bazali na bosenga na bango partout dans le monde. Prophète Konde soki aresira lelo po misu na ye etalaka mokili te alekaka na betape difficile abetelaka biso bien atikala na pantalon moko sapato etoboka mais baningane bazoseka ye akobamba mbati tala vi na ye soki azomona bato bazoponga bazomata mais ye atalaka mbongo te but principal na ye ezalaki kaka amona esika oyo nzambe azali amen libota ntango aye komona nzambe amoni mpe nzambe nzoto ya prophète convoitise de la chair eluka biloko minene te yango monaka ata ye moko aboyaka nde lokumu prophète auti okende na Amérique akoti mokili oyo mokongo kocomprendre oyo prophète azali yango ye moko aloba mokoli bota bakososola nde mokoli bakoloba prophète nini oyo banda mokili banda oyo akenda kokota na babengoni Sénat américain. Or, Amérique, est pays, le plus grande puissance du monde. Aza numéro 1. Oh, il y a le lobby, pour qu'il y ait ça, mais les lots, le quoi des quatre bakambo konza monki. Et c'est les besoins de colonialisation. L'homme de Dieu a terré les États-Unis d'Amérique. A qu'est-il dans le Sénat, a baissé spirituel. A sali discours uniquement pour nous paix kimia na kati ya mabele RTC. Tala un vrai prophète de Dieu. Yango eza confirmation ya Naoum. Voici sur les montants le père du messager. Qui a Tala boyoki exhortation pe bo comprendre que il y a des serviteurs oyo bazali kolanda lignée ya mobandisi ya lingomba pe bazali kolanda mitindo ya hiérarchie église pona kotambusa lingomba ya nkolo
kitoko avec impact na idéologie selon toujours ekambelo pe kobatela doctrine oyo ezali valeur munene ya église do bana nzambe. Animation bondimela ngai 100% bana zeke lingomba yikanaki makasi à travers mopepe ya mobandisi ya lingomba sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique oyo azali envoyé ya nzambe pe collaborateur direct ya Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas culte ya dimanche 4 mai 2025 awa na siège ya Maluku na coordination awa elekaki kitoko makasi kaka ndenge bilili eza kolakisa bino valeur ya église pe valeur ya prophète Konde Paul Dominique ezali d'abord primé pour église oyo bana nzambe ezali la seule église oyo nzambe atindelaki biso na mokili po toyeba ndenge nini ya kotambola na mokili surtout ke po lobi mutu na mutu amona royaume de cieux na ndenge na ye selon encadrement pe selon botosi pe ya kobatela liturgie na doctrine oyo eutaki pa ya tata likolo ekitaki à travers motindami na ye sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique bango.